Banakin, Bandeko Congolais, Nazane Sengo Mingi, Lelo le 3 mars 2024. Nane Sengo parce que Lingala Facile, journal télévisé Lingala Facile, Lelo, est compétit 16 ans. En effet, ça fait 16 ans Lelo. Pendant l'idéologie, on a vendu ça qui il y a la plus grande et grosse révolution de toute l'histoire de la télévision. L'émission journal télévisé en Lingala Facile. En fait, je ne fais que donner de l'innovation à la télévision nationale, à la télévision congolaise en général. L'histoire se rappellera que la télévision Salamana Congo, en 1966, le 24 novembre 1966, lancement de la télévision officiellement dans le Congo. Mais la télévision est Salamana Congo et connaître l'évolution de l'étape ébélée, l'État, grâce à Bananayo Atineng Poto, mais il a fallu attendre un certain Zakari Bababassou. Pour TV, ils ont 23h30 et Karamara Lissou-Souté. Et comme on a la petite tongo, l'émission à Boutou, Mélodie en vrac, polémique générale, web histoire. Zakari Bababassou Moutazali à l'origine, il y a TV Sala, 24h sur 24 dans Congo. Zakari Bababassou Moutazali à l'origine, il y a recoté ça. Deux Lingala, dans le plateau de télévision d'émission française. Pour les gens qui passent, nous la Titengensana, nous Lutuma Bangu, Bandima, qui est Olo Balingala, Marus Bompinji, réalisateur niveau 3 Paris, Ina, Bandima, qui est au côté de ça, Maloba Moussou, la Mboka, la Lingala, la émission. Maintenant, par conviction, par Moussala, par talent, par passion, Makamwana et Vandaki. D'ailleurs, personne n'a monsieur Belé Belé, mais Lingala Facile, les lots. 16 ans après, Nazana Likambaroloba. Yaliboso, Boke Banabatu et Belé Balongwa na Lingala Facile, Lelo Souka, Moutounionso Yebi Kozek na Lingala Facile, et que Olongwa, Toba Bengana Yo, To Okena na Nenge Mokoboe, Lelo Mokolo ya Souka ya Kotambo la Lissusu na Kombo Lingala Facile. Parce que Bozali Bamiyibi et Belé, aussi Olongwa na Lingala Facile, Ozalaka Lissu na Lingala Facilité, Motambo la Gana Kombo Lingala Facile, so que place, on gagner le marché, on a mbongo na Kombo Lingala Facile. Désormais, Moutou Lissusu mon côté, on se présentait dans Kombo Lingala Facile, Alia Mbongo na compte Lingala Facile, 16 ans et Koki Boliepe et Belé. Ngayo Kolo Lingala Facile, Moutou na Salango Ngai. Nayo ki batu musu bazo le kaka na ba télévision o biso boye mais soki ezalaka yo kasi bo continuer bo sa suni ne simba bo katse belé pe baye ba côté na ki député ko yaki ko simba ba katani 3 fois ngana se postulé en 2011 2018 à la candidate na postulé en 2024 23 oyo na zui donc naza mutu moko oyo na lingi suba jena binoté na tchebino musika libela désormais mutu nyonso oyo ozalaka suna Lingala Facilité oyo aussi olongwa na Lingala Facile oyo si lelo soko pona ko mbongo zoke na komba Zakari Bababassou terminé soki na yoko lisusu même pas dans besoin yoka te nazo publier liste ya bato possible olongwe oké ko sala makambo na bino mais kotama na komba Zakari Bababassou miyibi mais pona ba batikali na Lingala Facile o bazana confiance na ngai oyo naza ko tchela motema na meli champagne au pona bino. Toi, le Jobo Film Festival en Afrique du Sud. Match est bien.